na minute oyo album héritier ko changer ba donner ba jeune ebele ba ko éveiller na album oyo par rapport na mambo ebele yo mo teka ndeko na biso ambasi ya Longwe na Air Victime bon chemin de Glom de Longsi bon ekabole bitumbati oh émission Sili boti ko yoka ba album likolo comprendre parce que lelo actualité za biso wata te ambasi des jeunes ngana awika ambasi azana na orchestre ambasi ara leader ambasi ara grand chanteur oh lelo kasina yo to solo la makambo na yo na silisa kasite no me manga mabe to solo makambo nanu na silicite dida katinga fo yoka nga muna zoloba nga ambassadeur la grand chanteur pona nini ba joueur ba kisala entraînement pona nini Nestor Kamba legi nanga kajoko pona nini akendaka entraînement poye bate la répétition la mère de la science te balobango te soit mbazi ayembaka te kuna asala reloko te so ba ye répétition leader yemo 17 chansons yemo 15 chansons yemo comme animateur so mutaro bebisa oyemba nete ndenge nini kuna obunga mba moko bane loko mo kuna na orchestre na so Longwe obungi mba moko as album a intégré groupe mususu a intégré groupe mususu te mais azara moi makasi po arobeta pe lo resimbi te kuna orchestre oui ko baluki lisesu o pese ka chasi musique oyo maître Kubuyu je te salue tala muto ba benga wata jeune tala si lelo ba ko beta ba rumba malonga te parce que bazala munzanzama ipato akeibi na fila kei place batikali una babe comment jeune tala ne dérangera ouais et dérangera te jeune tala dérange ndeni et le salinga plaisir na Didas Arena ezaka ke invité spécial Kofi Olomide nazala na soif ya koyoka nzembo Kobector sa life au Ferregola baemba na Kofi Olomide et aussi biso plaisir merci beaucoup na ba spiritas niveau bazoyoka po album héritier zaka te ba spiritas mbayoka mama ba Gaulois na lobi no bango tout na ba na lobi bango tout surtout ba Kofi Fil na lobi bango nyonso bayoki bongo yoyoki te mwana wana azoba ki album ya bien ye mo so ayebo ba gangeli ne ba gangela bango ayo songa so mo finga ne so album a mo finga ne so album 9 jours a pas 1 million 9 jours ya pamba 1 million kende ko tala ba nzembo ba novelas ba clip ya no te no tande ba bazo yoka ngona ba YouTube o comprendre que héritier watana ba sali musala eza na ba jaloux o comprendre mi ange mi demo sagi 4 ans net album chemin de la gloire au ça va 6 ans bon album papa nakangaki motema oh. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Et si vous avez partagé ce qui est Bakou, et rencontre la bande qu'on a bien sans permission le Kola Moyebi à travers votre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise. Merci de la confiance, merci de la fidélité, merci de vos commentaires, merci de vos suggestions, merci de vos sur vos partager les biso ba éléments oyo nanzela site o déjà bino vos préférés. Merci à madame Sarah Kabunji la Cléopâtre, notre mamie depuis Londres. Merci pour tout, merci aussi pour les soutiens. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Girbo Mezo depuis Paris. Girbo Mezo, je te salue. Merci aussi pour les soutiens. Géro Palon, Topé Simbote, mon vieux papa Diakano, le patron du collège de Saint-Paul School. Je te salue. Prudence, merci aussi pour les soutiens à Lingui Omingi. Un grand merci aussi à l'international. J'irai c'est Fondou Papa Nakenaya depuis Paris. Janice Nwame, Topé Simbote. Merci aussi pour les soutiens international. Gilles Vassim Bastar Yanjil. Yatanya Mukoko Miss London, Christelle Mokamo, Aigle Jaune de moi-même, moi Star. Topé Simbote. Merci Montréal, Adida Lumumba, l'homme à la taille S, mon cordon, fondé la biso déjà plateau. Tout pentante que na zini kumbi papa vérité. Tobi lelo tu es na vérité. Nenge babone Congo Winner, balinga kazini kumbi. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Milik de la presse et bonjour à abonnés surtout téléspectateurs tout batala à travers le monde surtout batala à na Winner Télévision, Vainqueur Télévision et merci beaucoup na
batutu balingaka Zini Kumbi International. Tika topesa merci beaucoup na Jongando Crocodile. Jongando Crocodile mokonza Dirban na Afrique du Sud mutalekaka zalarate. Kanga kombo Jongando Crocodile. Crocodile donc ozala nani ozala na komela yo. Mama Jongando et puis tobosani te Pichu Richman. Yazalaka na Pichu Richman. Donc Jongando, merci beaucoup pour tout et merci encore une fois dans les véritables codes. Il y a Willy Moucheni. Olobi? Jamais na robosana ya Willy Moucheni parce que bola molege belé. Code ya mboka ya Willy Moucheni, code en kota. Oyo wen me demande papa, ya Willy Moucheni code na mboka c'est qui? Nabi c'est notre papa Kulutu. C'est votre papa Kulutu. Le véritable code. Merci beaucoup. Tino Kanza soit la famille. Café Suisse, Tino Kanza soit la famille. Et merci encore une fois. Na tête Tenda Imaboko Banque. Il y a maman Rachel Foot à moi, c'est l'église catholique na Valère. Keba. Wana boss papa. Kubuka na raté. Tête Tenda Imaboko Banque. Oui, babenga Imaboko Banque pour nani. Keba na ebisio. Soko kutene boy. Osombi demi na gimbateke. Kubuka na te. Et merci beaucoup na Hervé Sefou. Les silencieux Hervé Sefou. Yaba Sefou Hervé. Place aux alliés na Pesio Mbote. Pourquoi pas na maman na biso, grande dame de la République de notre pays. Yara niveau mon maman Denini Yakero. Maman Didi Atufuka. Soit combo yo, ton na lobara. Maman Didi Atufuka, merci beaucoup. Grande sœur propre. Grande sœur chérie. Maman Didi Atufuka. Didi yengate hein. Yebena Didi Atufuka. Yengate. Pour Didi yengezali. Didi Atufuka pe azali. Voilà, merci beaucoup. Na boirati, na boira kalati. Depuis 2023-2024, c'est ça, Congo winner, oui, chaîne biso. Merci beaucoup na maïsa de Breda, mutu di moi, mutu di Ker, mutu di Pumo. Yo tala biso na ville de Breda na Hollande. Merci beaucoup na Néné de Cologne ya Raoul Nkosi. To bosanité, prêtre responsable. Paul Ventoure Mafouila. Très bien. Zini Kumbi. Voilà. Ah ben de Double tu es na Ferry. Tout me renonce sur le chemin de la gloire. Chemin de Évolution. Et merci beaucoup d'abord à artiste héritier Watanabe parce que Aza parmi les artistes oh lelo a changé ba données. Tout le monde bien chemin de la gloire et c'est Kabola Bitumba. Au moins Bitumba nezo ba Bitumba ne Kabwani. Te au moins Bitumba como Kabwana. Et chemin de la gloire évolution qui toko les 15 oyo. Les lotos les 12 hein, si je ne me trompe pas. Les lotos les 12. 3 mois chemin de la gloire et comme ça 1 mois. Mais sur aucun YouTube au tel niveau bat bazo son parce que bat confondre son na vidéo té. Vidéo dans la vitesse musu par rapport à son. Mais ce que héritier Watanabe ngana bangaki. Tant album ebimi, artiste a boire plus de 18 chansons balamoko. Des génériques 16 rumba. Ah, nabi mais album musu dans la rason ebimi, ba boire moko. Mais héritier Watanabe ba boire ki nyonso balamoko boazo bangate. Nazana ba inquiétude or que artiste ebeng musani na sali na kati et lelo rien à dire, 100% rumba, 100% bêtises. 100% Mafinga, 100% jeton na kati album Chemin de la Gloire et biso et bateau tous à rappeler na artiste tous ces artistes bravo à continuer parce que à beteli biso album oyo to no yo ka série to yo ka album loko la ba loi ba album loko la ba ki buisa mpipa yango moni Chemin de la Gloire et go changer ba faire miliki de la presse. Merci beaucoup na ba Spiritas niveau bazo kapo album héritier zara ate ba Spiritas mbo yo kango. Mama na ba Gaulois na lobi no bango tout na ba na lobi bango tout surtout ba Kofi Fil na ba Warrior na lobi bango nyonso ba yogi bongo yo te mwana wana azoba ki album ya bien ye mo so aye ba gangele ne ba gangela bango ayo zonga so mo finga ni so album mo finga ni so album oh tolobaki ekabola bitumo moi na minute oyo album héritier ko changer ba donner ba jeune belé ba comme éveillé na album oyo par rapport na mambo belé
Yo mo teka ndeko na biso ambassadeur Longwe na air victime. Au chemin de Glom de Longsi. Bon, et kabole bitumbati. Oh, et monsieur Sili. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili. Oh, nabi, ya zaide na ba projet na ye. Alagi na ba projet na ye, ngonga na ngo. Lembe, c'est mon frère à moi. Très bien. C'est mon frère à moi, yebi mamni na bana na RTGA. Oh yo loba na ye. Oh, ngala loba na RTGA yebi. 14 ans. Peme na fali pour pas deux vocales. Ba yo ka na veni na bango. Atali sigoyo bamiyembe. Atali sigoyo ba Mishka. On comprend? Atali sigoyo ba Cédric, atali sigoyo ba Jires. Niveau ba vocal ba banda ko tiana banana ba retirada ba nini. Ba musicien ba yebana ba musicien kitoko mamutu ya atali ka bité 14 ans on azo kufa pamba tigana lungwa. Et ça chemin de la gloire. A continue le chemin de la gloire. Ambasi félicitations parce qu'on continue le chemin de la gloire. Nzela ya Kembo. Tala na yebi sena RTG na binde ko voyage sa carrière te. Ote ya na sala nanu na yebi les moments et lelo ambasi continue le chemin de la gloire. Félicitations ambasi et puis félicitations héritier Watanabe. Chemin de la gloire et sur la sabatu déjà Nzela. Ne waki na chemin de la gloire faut tomber télé maboko. Oui. Départ ambasi c'est peine. Et ça chemin de la gloire. Asali Nzela na ya Kembo. D'après ces années. D'après you. Yebi sanga. Non, d'après moi, nebi qui tantôt azalina ma problème na ye na victime aligné qui a kende na ye ndenge wata pa kitaki na ye maison mère. Te wata longwa maison mère te lo bobo sala wata ndako na bango chambre ne sala kaka. Chambre ne sala kaka. On comprend? Yo zo mona teke tala mon chemin de la gloire et go changer ba donner. Tala kaka ba kolo musukoto ba lo chemin de la gloire maman l'album. Ba waro musukoto chemin de la gloire maman l'album. Il y a un monde qui a une distraction. Oh, héritier Watanabe, j'ai un talent. Oh, quand tu as un album et simbité. Moi, je maman bien. On dit que tu as un richassa. Tu as un richassa. On a autant que l'album est bimi. L'album est bimi avant chemin de la gloire. Et ça, il va combien d'étapes pour battre 1 million de vies. Générique Nabiso. 9 jours à pas 1 million. 9 jours, il n'y a pas 1 million. Kende kotala ba nzembo ba novelas ba clip yana oteke no tande ba bazo yo kango na ba YouTube o comprendre que héritier Watana ba sali musala eza na ba jaloux o comprendre mi ange mi demo ça qui 4 ans net album chemin de la gloire o ça ba 6 ans on album papa nakanga ki motema o faut ko kese yemba bongo na mukila lelo okese yemba bongo si au côté la chemin de la gloire surtout bito pesa autant et l'on a formé cette nanzela faut de pesa combien de temps on a bien tangolo bagé des albums mais ça disque na zelana yebiso on batani ba pesa non parce que album mais ça bébé s'il vous plaît Deborah Simbi Kotoyo na ba point faible kasi Deborah botoli bibi mobalit bongo yo bien ngote si je comprends bien de formule cette longue na marché yo ka sou bibi migole za Deborah Simbi Kotoyo na ba point faible chilengi yo na bien tiga ko papa tiga yo ka sou bibi to ça la série ba do talanga yo ka sou bibi na bar e ko biga Deborah so yo li to tigela formule to tigela chemin de la gloire tani parce que na minute actualité ça héritier Watanabe yo robeta masolo ya album au DG c'est les cas na minute ça chemin de la gloire en réalité jusqu'à présent bazana na bafle olobi bazana na bafle oh mais madilu pas kufa ça peut katile on a bafle si je savais betarat Kofi Olomideti le loi betarat yo reste na bafle no da succès viens na biso ku do Richmond nani o a Richmond comment on nani na boseni comment on nani na yoga ku nzembo ne na nini oyo na nini na maeva kuna yo reso ba beto na bafle ndo na succès lelo actualité za des actualités eza dides arena et puis actualité musu eza chemin de la gloire oyi sanga actualité ni na mo actualité mu kiambaza yo kota mikolo bongo sigo yo e sans actualité pour actualité ça nini était journaliste wa journaliste munene e koti yo yo ka moto za na ngati yabi sanga actualité za nini yebi sanga to zwina exemple ya
mwana oyo aotinda babenga wata jeune talent. Retirez mon fabricant, c'est maestro que je salue à passant. Oui, bien sûr. J'en encadré, c'est là, c'est là. Adida zwanga bien. Ye mwana wana ya mateta azoleka na télévision pona kotinda bana na ye wana mike pona kofinga héritier watana be jeune talent. Mwana oyo jina peme fa munene. Ero fa luka solution ninga obota. Pour kalate ménopause 45 ans. Azara na vie wana ero yo fa luka bota. Mwana wana anona problème ya paiement. Yazo lega ben héritier jeune talent. Deborah na osimbete. Yé na osimbete. Na osimbete parce que son na simbete wana pese makambo. Te yé na osimbete. Tangu président na bango to mokonzi na bango leader na bango yeko luka musala. Alata polo ya mabe minuti awa. Tiens. Anya ndete. Na luka polo. Obeda tenga uti pare. Wana héritier kenda poto. Wana na zénith ya ba bete héritier. Wana otal héritier na ndako. Vous comprenez? Oui, il a subi tant à Vodacom superstar jeune talent de Wana. Parce que même il a subi les lois jeune talenté. Bon, ce que hérité Wata. Les lois il a subi jeune talenté. Bon, hérité Wata. Ils ont distraction tellement d'albums na bango simbité. Yo mon leader yé moi au tambola pour na kindoko sala ba. Agenda ça ba benga ngoni. Agenda ça ba challenge. Na ba artiste et salamate tika ba fanatique ba sala challenge ba tinda bazalaka muziki lokola wenge 84 tout terrain ba bina filé ba migler ba ibrator ba beta ba nzembo simba lelo ba betre simba lisusu muziki ndeni c'est lui le président bon bala ba musicien na ye mon frère tika ngana ko betolo li solo Yebo moko sabiso e ngana ko betolo li bon c'est que ibrator mamoloba na tefa ko sarayo akosara biso yebi sanga banda bande kwana balongwa na orchestre wana na ko mutu ko solisa nini oh that's na kani ko ba je ba binya o ngomba toko mata goga toko mata oh on dasa ba yombete tala wata makambu papa tika ona goga tika omoni lelo bato yo comprendre que héritier asa parmi ba artiste oyo aye kolongola biso soni ya rumba pire ezate rumba o 500 ba ete ba madilu ba lombo batira ba ite yembande binande to miska 2 vidéos le baron et puis na chemin de la gloire générique kindo kinabonsambe toi Nathan ya otaba date nde bat ba oloba to otaba date mais to boule zénith te to boule soki bord de Paris wana te wana bord ba comédien félicitations na Herman Amisi azana nini komona ni Casino de Paris azana Casino de Paris Herman Amisi so Herman Amisi assist to tinda nani on to tinda ba comment on dit Ansulu Zolo Casino de Paris d'abord ba comédien wata ko calculer Casino de Paris te héros lié ba sala promotion Casino de Paris ba te ka ba billet bango na ba olega na télévision fo na finga héritier watanabe webi ke lo moko boye aote ko ba pesi exemple inon sibi ngo kaka alobaki boye mutu abima déjà liboso na yo aza leader soki oye après ye faut zo conseil pas na ye puisque mutu aroguide yo yango tege oh nana mission na yango tege tano babengela héritier watanabe ke jeune talent zela na ebiso lelo na vie mo boye ya na japonais mo boye ayemba nzembo unapangla ça ayemba nzembo moko millionnaire atika oui papa Chira na combien d'albums papa Chira ko za ba 3 albums non 2 oui rana combien d'albums oui 3 2 3 voilà si vous sanga mambo oui ranson na sali na 3 albums obenge pe jeune talent et sa distraction et ça ba je na ye to kolanda et a distraction à chemin de la gloire yo kotangelanga tala na lobino hein on nous a appris à l'école que la musique est l'art on nous a appris à l'école que la musique est l'art de combiner des sons
d'une manière agréable à l'oreille. Wembi journaliste atanga. Et non la musique et l'art de faire des plaintes ou des insultes. Oh bon bah sala. Et pas ya wateza musique litoi. Vous comprenez? Bah tala biso ba comprendre. Watazo beta ba album. Watazo beta ba album mama kionate. Oh, obike na kamwe album asige bimi ba beti banzemo ba beti su yakala. Mais na comprendre na ah c'est ça bene kabola bitumba. Yo modèle lo ba molongo. Voilà, merci. Fidèles téléspectateurs de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle sur notre plateau, je suis avec Zini Kumbi Papa Veri. Ah, déjà, il faut comprendre. Ah, Pembe. Donc, clin d'œil, Ritsi Watanabe, Totonari. Zini Kumbi Papa Veri Wata. Ah, et comme bongo. Et comment bongo? J'en fais pas mi benga Wata. J'en fais pas mi benga Wata. Ah, ye Wata ba pesa ete moi mi benga ba pesa ngao. Ah, comment? Effectivement, babunda on a bakisi. Babunda ni una. Bo ambazi mtasala 14 longwe. Ambazi za musicien papa. Des vocales. Makele nyoso ambazi ando sala na TV. Des vocales. Siko nenge za wana. Yebaka ke batokesa na ba ofinge sunga. Faut chanter. Bo bandi da ofinga. Faut chanter. Tamba bando finga ambazi faut chanter na balaba. Bamba commissaire moto swag. Babenga ke mondialiste. Mais lelo ndeko habité 14 ans. Tala naza mukolo héritier wata. Tala ma wata zo sala zo me na poto. Pourquoi panga naza pe na makila naza pe na mai. Chemin de la gloire ndeko félicitations parce que 14 ans c'est beaucoup. Mais est-ce que tu as na moko longa na caisse on a comment ne nani? Kalombo. Ok mise moko longa pe na air victime. Agenda. Kuna zo avant na ye. Na ba dese be osu bakima wana. Si réellement somonika mwana kimi ndako na bango bimina balabala. C'est que ndako na balia malamu te. Ba rocha couleur libanda ya porte yo ka ba tse ba esthétique ba minda mais na kati ba ola mana ba koni na kati bana ba olia na pasi. Dala sala qui se disent que bimi to ozela ba tournant ngo ya ba production ya ba concert artistes ont été invités partout par-ci par-là mais Ritsi Watanabe to mona qui peut un mois ko quitter mais tout le monde a sali déjà plus de a sali na quel nombre d'émissions c'est monsieur Belé ba de monsieur bien c'est déjà si ça question si ça Silisa mabe kumbia Silisa papa Silisa mais musique qui au lieu de production puisque au but déjà disque est sur place disque le moins formé c'est il a marché un chemin de la gloire bravo de c'est comme numéro 1 mais ba production non exactement ba monsieur zo le kebele pourquoi avec tout le respect que je vous dois héritier autobeta mi ange mi démon to son on a mi ange mi démon abeti une affaire zela la Silisa te abeti une affaire il y a plus de 200 quelques concerts où on a voyagé na totori na tembe na moni ki mona meso et belé au saranate propagande bisot propagande nyonso oyo ki oyo ya présidence bisot biso la ki biso sikoyo héritier Watanabe babeti une affaire ba 2 ans les gars TVT vrai ou faux aux journalistes ba journaliste belé bazaki na nzala na ye. Oui, combien de personnes, il y a un journaliste qui a fait une émission, a sali ina senga kaka. So tant que bandi télévision, na ki motema malamu azalaka na ngona ba journaliste. Bato nyo so la ka ba émission na pie ba émission. Ndele lobi ne komio. Akileki ba émission belé. Té. Ba émission bo lo ba émission mi ange mi démon. Eh bien, mission pendant 5 ans, boya ko le gaba na ko loba te. Chemin de la gloire. Allez, on a chemin de la gloire. C'est pas émission chemin de la gloire. Ya on a lobby na yo. Eza be mission ba senga kayi. Vous comprenez? Album e bimika so une semaine oyo. Yebi sanga. Bato ba ofinga héritier jeune talent. Ba uto misa pas album. Combien de concerts ba beti? So zana oza bena na mémoire bien. Combien de concerts? Il est autant? Wapi. 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 Si ce qu'on peut police c'est pour ba kepe sous casino de Paris. Tozo c'est la nanu fera beta na poto total à concert. Pour jusque là na poto concert na beta te. Faut le beta concert. Te a wala concert te. Combien ngo concert te? Concert eza nini? Na biso concert. Tala ba wa pe bazo tala biso zine ko. Olympia JB ti le tikala.
Oui, rançon, ti le tikala. Koko kabanga na photo. Oui bien Olympia, ti le a kofé tikala. La ki sanga sko ba concert au muto zo ba beti na poto total on a TV. La ki sanga. Ouais o ko sa na TV poani. O journaliste le ba mambo solo. Concert na no beti na poto te. Tozo zelana nous fera beta. Je ne pense pas que héritier Watanabe Nengazana ko kangisa na un mois kangisa ba concert a minene ba sala minene na un mois. On se comprend que artiste azo wele la bi que carrière bando si là déjà. Yo moni aza sur le terrain. Deboro simbi kotoyo na ba Brazzaville. Ah papa tika to vana bisoko. Na ba video ki sinjo randa filma. Koto mu pepe tika to vanda ko papa. Magambo omoni magambo na lingi na nga koloba te na bona nga. Aba ndi da ko kosela bato la team et beti mutu moko boye songolo pakala na mambo wana te. Mais le grand peu de ba vidéo zo circuler na ba photo qui il paraît la team wata ba beta ki moko ya un victime ya fali pour ba pandie kutu bazoki se pour na succès ka album ou bien pour chemin de la gloire lo ba makaka lo ba makaka lo ba makaka. Quand les musiciens sont la propre makasi ndengwana quand les baimba makasi quand les wataki azani na poto bato ba sa promotion na bango ya album chemin de la gloire to boule ya obeta mutu pe mutongo to yebiye na makambu ya wata te alega jamais na teva finga wata o kuta finga wata tongo midi pokwa to simba ete to go simba ka garçon na babenga soki masudi ngaudu mbali bosona moni longi na ye batika ko kota ya moni ba oluka ka chemin de la gloire weta la makambo bazo luka distraction tokola yo ka générique eza ba na yo tokolanda te ngando crocodile jongando na dirban crocodile quand le chemin de la gloire sur total disque ana to retenir ndeti nini apesi message nini Watanabe apesi message nini na sika oyo soko yo no banse mbote te yo oza mutu ya boîte comme ça dozo tuna yo ata na lobby to yoka ko yoka bandeko bazotala s'il vous plaît Zwatana oya koyoka album ba yoka ngo mbangu te parce que lelo ezala ba artiste musu ba mema ba musicien boy ba mema ba fanatique boy wo ba kotisa ba fanatique lelo mona mutu oyo ba fanatique lelo ba bunga po toi na deux sortes ba to ba yoka musique toi na ba fanatique toi na ba mélomane fanatique ata musicien na sali hors gamme ya playback hors gamme a kumiseka mais mélomane a lo ba vérité lelo ba mélomane batikala mukie ba fanatique ba koma ebele et puis lelo ba secte kabono ko koto ba warrior koto ba golo koto ba spiritas koto soki banani koto so banani na yo ka c'est le kuna lo ba soki nani comment nani c'est lo ba so ba Poutine nani comment nani donc bato na tuna tangi soki artiste sala album mabe bango ba kumise kaka et gloire à Dieu to na ba mélomane oyo ba yo ka musique oyi wata sala direct mutu mwa tunio album esimbi to yi wata réponse apesi abi promets hein tu ebito za mato ya ndenge nini parce que le les appelle ba artiste musu bazo loka pe ba fanatique na bango ba okanga ba matoyi o comprendre ba fanatique ba loka bango o mona bena fan moko boye a comparer a fan a comparer artiste mon songolo na artiste o songolo ye moko fan wana bi ke artiste o artiste o alikiye mais viki ndoki za na kati a comprendre nini bozo attend yo ka chemin de la gloire oza mato ya ndenge nini est-ce que soit non peut temps ya vendre boyo ka musique est-ce que ça na temps oza vendre ben ndako no bo chepe musique oki 4 albums 5 albums te o na ba so sombili kofi so na ba betara moko so ga moko esimbite so biso luka bato ba ka musique lelo muto obo ya chemin de la gloire c'est que ba kundaye chemin de la gloire tout le monde ba soirée zo sala ma barbecue tata mo sabana fefesiwa que je salue à passant tout le monde qui espace Maeva Palace les 5 donc yo so mon album ebimi fanatique ye mo akosomba boomer na ye atia affiche ye mo akosa promotion na ville yo so mona et so mona album ebimi ina faire so ya ba 50 soirée na mboko na ba boîte minene so mona tout le monde fefesiwa dia ba soirée de G Bandaki ziniku me peu aux organisateurs ko sa ba soirée chemin de la gloire ou bien Zara pas fifisi soirée chemin de la gloire ya no problème te to ça na biso ebi nga déjà na muta bato to sola no chemin de la gloire ba yoka
bato ba yoka no héritier Watanabe bato ba comprendre que aza artiste o yama kiuna te po ba artiste ma kiuna bazali po héritier nenga yemi na studio nenga oyemba na concert aza artiste ma kiuna te. Mais travailler na artiste belé, pourquoi on attend au choix héritier Watanabe? Non, travailler na artiste belé c'est trop dire. To travailler na bango comme d'hab. Mais to luka artiste ba pesa ba tu valeur, artiste ezaki okomelia amonia répondre. Ezati artiste okomelie atanya boy go répondre ndiye nzambe. OK biso tout oleka. Vous comprenez? Après vané lelo. Soko tali na bato baza peme na ba artiste belé soit ba finga héritier ba legi 3T. Mais ba orchestre wana. Vous comprenez? Yana ba tunsu ba pas faire rigola ba finga héritier. Siko Virginie Manganga va faire rigola. Et so rabla so finga héritier. Après héritier ba loge. Vous ba poani. Parce que so autant à des artistes na Congo ba kabaka na génération na bango héritier ko za mutali boso. Ah, donc on a au kabaka. Oh kasi muta malamu. Tu ba ba mutu. La Bible dit la main qui donne il reçoit. La main qui donne aux pauvres prête l'Éternel. Oui bien ngote. Héritier Watanabe sangisa kabola raté. Et bien yo que l'artiste est jaloux te. Pour te ba leader mususu soit mon artiste na lingi moi ça kitoko mutuka bien akomi keto to ebi bango ba ba chemin de la gloire et ba os a décidé 16 rumba soroyoki de la République oyoki inbox oyoki novelas lelisanga banse mozana tellement belé ba bazwa temps koyoka boti koyoka ba album likolo comprendre parce que lelo actualité za biso wata. Alors zini kumbiso hôtel caméra ya dit de Lumumba conseil européen sande on a biso ambazi ya continuer musique ou bien ça va faire nime sos te ambazi déjà ndenga dana awika ambazi za na orchestre ambazi ara leader ambazi ara grand chanteur. Oh le kasina yo solo na makambo na yo na sili sakasite yo me manga mabe yo solo makambo yo nanu na sili site dida katinga fo yoka nga muna zoloba nga ambassade la grand chanteur pona nini ba joueur ba kisala entraînement pona nini Nestor Kamba legi nanga gadjogo pona nini akendaka entraînement poye bate la répétition la mère de la science te balobango te soit mbazi ayembaka te kuna asala reloko te so ba ye répétition leader mo 17 chansons yemo 15 chansons yemo ngoma animateur so mutarobe bisa oyemba nete ndenge nini to tsikela mbazi ta boyoka ozonga ndenge ndo yemba kala a respecter ka nde wata yemo yebit a respecter wata po wata ko chepe poa wata ko futele pe studio bongo yo bien ngote ambazi place azora $2,000 $3,000 rolongwa te ndako la te mo tangeza mo yeba place tangeza te ambazi parce qu'on est dans un bango démarrer air fiti po a ta perçu ba relation belé kuna a tchara na se même kolo ya libo yoka déjà obligatoire faut a démarrer effective ça c'est dans la bongo papa na démarrer Kofi Olomide bongo ya ambazi ko démarrer papa te ya musique. C'est pour l'instant que follow midazane sont pas la posa koko. Tant yo bi Kofi azu koko. Oh, mais kuna da koko mora bima me babia tika musique. Si est-ce que Kofi azana posa ya koko loko la mbazi? Oh pourquoi pas? Bon na yebite pour mbazi des vocales. Parce que soit que nenga ngama no beta ba conseil na no beta nzemoni. Non, à travailler banzembu ya effective place bazalaki. Pour effective mais na ba disque et na ba chanson belé. Mais si on est au caisse na soro longwe fo za makasi Nani? Kuna obunga mba moko. Bane logo mo kuna na caisse na soro longwe obungi mba moko. Ambazi asa album tag a intégrer groupe mususu. Te a intégrer groupe mususu te mais azara moi makasi po arobeta pelo resimbi te. Kuna au caisse. Moi ko palo ki lisusu. O pese ka chance. Musique oyo maître Kubuyu je te salue Magali Matembe na pesi mbote place au talabiso na ebisio mama yo moni tala muto ba benga wata jeune tala ti lelo ba ko beta ba rumba malonga te parce que bazala munzanzama ipato ka keibi na fila kei place ba tikali una ba comme jeune tala ne dérangeaka ouais
Et dérangera. Et dérangera te jeune talent déranger ondeni. Jeune talent ça te quand na zonga na mpona hotel ça jeune talent ça muto abandi lelo. Et alors muto abandi okumba moto lelo. C'est par rapport na bango est-ce que par rapport na bango te. Par rapport na yebisio na bi tangu artiste musicien wana ye maison mère. Vous comprenez? Artiste wana tangu ye maison mère. Wata kenda déjà poto. On va travailler pas où rançon. Na lobi no kata kenda déjà poto. What is the problem ite? Artiste wana ya ni na carte électeur. Minutia. Is a problem ite? Minutia. Ale mutabo benga wata jeune talent. Wata mema ba musicien poto sans album. Atape date ya Olympia sans album. Mutabo benga jeune talent. Eza na distraction pour na chemin de la gloire ba mbouye na ba bato. Ba o ba ebi vérité. Eza un peu faux débat. O ba magistrat ba lo maître Christian Kabola lo ba zini. Wana eza ba procès de caniveau. Nengo eza be devant moi ba caniveau devant ba terrasse héritier jeune talent boui bango ba bi héritier watana be toto. Voilà. Yo comprend orchestre na ba on orchestre héritier. Structurellement comme ça. Hein? Au comparer. So comparer. Merci Zini Kumbi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci de nous disposer à Gitampo de Solanayo. Le 20, le 21, Ferregola avec J7 na Adidas Arena. Le 1er juin, Félix Oazé qui tira PIV na Adidas Arena. N'hésitez un mot par rapport à Zini Kumba qui est mon pandissa. Et là, c'est un plaisir à Adidas Arena. Nous avons invité spécial Kofi Olomide. Nazala na soif ya koyoka nzembo Kobector sa life au Ferregola baimana Kofi Olomide et au ça biso plaisir hein. Mais côté la clan Wenge si hôtel image ya Ferregola c'est JB Piana Weranson c'est Wenge pour ania ke osala choix ya Kofi Olomide fallait ça ta choix leader moko ya Wenge wana so zu Ferregola na plateau tournier à répondre yo wana eza choix Ferregola ngana oyeba tena côte à gauche à droite et alors on est héritier Watanabe abenga fait na biso bailo kanto bayemba na donc rien n'empêche vous comprenez na Ferregola na Weranson bayemba déjà trop lo bana msuna jime mpiana mais bayemba raka voilà pour la Félix Oazé quoi ah bon via bi Bercer hier abi pas me mokese mais na sera via ça pe makasi na okese po bandeko ba umel bagenda poto te na ide vie so kanga ba on chaîne to ça ba on et monsieur Sil où est le message à Mabe papa to bi mot d'encouragement par rapport à mais on peut ça déjà vie en Inde wala da vie na ngati le mot que so fait atalio amona au baisa même bakini pas d'ailleurs au baisa am ba mimi sexy au baisa même professeur Tournesol ba Champs-Élysées na lobi bongo te bongo te na lobi boye vie tonga zo kende poto na ba musicien hein ayeba ke ba musicien ba umeli ba kendaka poto te bien on a yebité okanga ba on a chaîne to okanga bango ndenge nini poso atiki bango bakokima confirmer que ba misa qui tira PV na poto bakokima siko mutu mwa yo pianga papier na bwaka vacciner eloko okindoki te hein CG Percy est important grand spiritas ça resaranaté CG Percy il y a importance spiritas ça magasi quoi te viens à Félix Oazé ko beta concert na Adidas Arena et ça la biso plaisir et mais vieux na niveau via outi ba Olympia ba Zénith qui te soit Adidas ça moi le roi via kiti vieux faire que né Bexi Adidas Arena kiti na moi le roi via Ferregola pas kiti obi si Ferregola pas kiti faire beta ngo double ça 500 bala ma passe ça ils sont seulement te ya sangisi ma passe papa nga partout na cho bloc kadeda faire à sangisi ma passe vie est-ce qu'on a niveau vient na Félix Oazé quoi ta wata bien ko calculer Zénith pour le moment pour Azana pour le moment pour Azana soko yo ki date héritier watana batie date soki Bercy te you Arena et puis bat baroya ka musique bat barozala satisfait yemweni je te sali comment you Arena na fala tika devoir olobi fala tika devoir te lo ba beti masiki na tika devoir na Bexi mtabandango on nga kozongisa na makambo ya banda te ah papa viens la qui kese mené à côté ça clavier bato bela baza ba yebi ngote lo ba yeba clavier o ba benga synthé
mutu akosa kinkesere mene mutu otanga abakisi nini na musique elo te ah papa abakisi nini na musique apa kokosa bato apa kozalaki obeti concert vidéo eza te son nango eza te en réalité oza fierté na Fally Ipupa na osa musique congolaise naza fier na ye parce que aza artiste na biso ya Congo mais nazalaka fier nete na makambo oyo akokisaka te na musique ya Congo soki abeti concert vidéo emonanaka te na lukote ebele mutu abanda carrière na 2006 alobi okosa leka boyeba mpo ya nini aleka na bateva bakosa leka donc akoke place moko boye tapis vert moko eza tapis rouge bakangi bafoto ya misa minene abwaki na internet ba ainfluence bayaya aza exemple à suivre te bato balanda nde héritier Watanabe totori na ya tembe aokende mpena tout na baalbum ambo ebelebele tika napesa mbote na architecte intelligent Thierry Maswekama mon ami ya kobeta ata 55 niveau batali biso ba retenir ni na passage batali biso ba retenir que nous sommes là héritier Watanabe apesi mino album oyo eza rose album oyo eza na ba compétence nyonso artistique album oyo ekochanger baaffaire album oyo basi implice na musique ya Congo album oyo olakisa bato ke baalbum ebele bima ya bamakiona nzembo ya liboso ndenge moko ya mibale ndenge moko ya misato ndenge moko héritier abete biso de la république mpo na kozongisa bato ke Victor Elenson esalaka mosala abeti nzembo ya ye me na nzoto ya kinkesere eminene oyeba siko album wana clip wana ndenge ezala mpo bato baozela yango ya kosakana te toa koto aimmortalize papa na biso Madilu bato basala nzela koto wana bato baboya bango ndeko na biso ambazi auti olongwa na bapropos na ye banda wendo ti mata likolo moto aleki misien na bango aza te me lelo alongwe soki ayebeke misien na bango aza danger alinga atikala na bon nayebi te soki achange maloba mais héritier Watanabe na oyo azalaka nango azongisi kaka bapapa wana Madilu si je savais on comprend CG Percy important yebi grand spiritas ye nazalaka na ye et donc voilà ozomona donc bato bareteni kaka album yango wana na tous les plateformes ya téléchargement télécharger album na tous les plateformes pe to obeta mo pe na YouTube pour nomoni on met ba liste te na chaîne Facebook pour biso lokota ti na sous-sol parce que quand tu passes à la télé pour no yo loba pour no yo finga héritier kene nanu na YouTube kene na ba plateforme nyonso meka otala no ba nzemo na bino nanu o bobimi seza na niveau nini et voilà et félicitations à héritier Watanabe album obeti rien à dire ba tutu bandimi yango donc to loba ku ebelete parce que lelo ba artiste bando sila ndambo bando sina parce que lelo za ba carrière ba artiste mususu eza limité ba pesera ele mususu 10 ans moroboy na 10 ans ba pesa ye wana ba bibeta ba concert mbangu ba biloko mbangu po osila yango pe mamuna ba ndako sila mais to yo comprendre quand un jour à venir héritier Watanabe totorina Pambote. Merci beaucoup Nadida Lumumba pardon derrière la caméra mon frère ami caméraman mais swag on y a outil parlement merci beaucoup Nayo et merci beaucoup na Maeva merci merci beaucoup na Batutu Bolinga Azini Kumi merci beaucoup na maître fighter ya rapime na wata soit beto liko fitikuna kula nono ba maître msuta vimba rapime na artiste wa lema na kuna de to leka fighter aro bomo mais fighter rapime na wata yes go ninga dana alobaka neto omoni na réseaux sociaux te fighter mama e aussi maître 7 sera tielo koloboe on a un artiste mon boîte mon maître mon neni alemba. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci de nous passer. On va voir des personnes. Mibale. Hermène Mbemba chocolat en forme moto en forme chocolat terre acoustique terre spandex et longimino jeté. C'est un peu mboti na Ani Bakutu. Ani Bakutu skin. Ani Bakutu, je te sali là où tu es yo yebi dedans. Bakutu ya Bakutu. Ye nana ba bon souvenir na ye ya Rosaranate. Ani Bakutu, je te salue et que miliki de la presse aux Zongi Singa. Pour Ani Bakutu ada parmi ba master oyo to utine loin. Après la master ni mo quelque part moi mkuse boya moi Sandra Kapinga. Ah anolinga ngate Sandra Kapinga wana. Menga anolinga trop. Sandra Kapi, merci beaucoup. Voilà.
Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci na bande sur botala ki biso lelo, merci na ba diaspora so ndenge bokota ki biso na banda kuna bino sans permission à travers votre émission. To lobela to ko kabona bongo de tsika to pesa mbote mingi na bande kono so bazo soutenir biso de loin ou de près pour le porter balobaka. Ingratitude est condamnable. Un grand merci à celui qu'on appelle Raja Fashion Police. Merci pour le soutien Raja Fashion Police. C'est mauvais Cédric Mbakira au banc qui j'étais salé. Mauvais papa de Kano, le patron du collège de Saint-Paul School de Pessimbote. Un grand merci aussi à Papi Mangala, DGRK, Orphelin Riche, Mdaliar Hassani, mon gouverneur à ville. Mtafoutelanda pendant 14 mois. Donc, ça veut dire une année. Na 2 mois. Donc on a fait des courants à Maï. On fait Papi Mangala DGRK, Orphelin Riche, Mdaliar Hassani, mon gouverneur à ville. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Prudence Sassipé, prêtre Géro Palon, j'étais sali. Un grand merci aussi à Bordelier Diakano, Babi, moi, boss, à boss. Merci aussi pour le soutien. Un grand merci aussi à la fille de ma mère, moi, maman, Betty Mele, qui Betty Kaboué depuis les États-Unis. Jenny Bouyemba, j'étais sali. Sandra Kapinga, Simbote. Annie Bakoutou, merci pour le soutien. Olga Baby depuis Paris, j'étais sali. Merci très cher abonnés, ceux qui vous s'appellent là, qui n'a élément, Moukola Lelo. Merci Mingina. Adi Dalumumba, l'homme à la taille S, mon cordon, soit gamin. Yazaki na sosa kinga wabino milieu qui de la presse tokutani mikolezo ya ma sœur chérie Fifi si watata mo sabana bana njeli basengi obeta lesu sur deuxième soirée chemin de la gloire n'espace Maeva Palace banjilo batu babina ngana sengela bango et pa na yo Fifi si watata mo sabana gare centrale ya balobi zongela sur deuxième épisode ya soirée chemin de la gloire ngana bino tokutani mikolezo so qui sumasi azongité protégez-vous bien on est ensemble merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.